Congo ezala moko nega bomoko ya mboka eza solola. Chers téléspectateurs, le roi dans le Baramikolo Nyonso, bonjour ou bonsoir, ça dépend si quelqu'un est Yambabiso. Et le roi n'a pas sa rabino pe Mikolo Nyonso, merci. Nandeng boza ko permettre biso pa na tokota na kati ya basalon nabino et sika bozolanda Molière Télévision. Le roi de l'Obaka l'air Nyonso. Le kola na l'Obaka l'air Nyonso. Molière Télévision ezali l'état T. Molière Télévision ezali justice T. Molière Télévision ezali institution parallèle T. Oyoke motolia qui ne kofunda na esika esengela qui ne kofunda ya kamati to a sauté kuna to a yawa aye panake baloba likambo na ye. Awa tozali awa tozaka ba auxiliaire ya justice sur likambo ezali na kati ya justice tozanga kate to orienter batuana esika esengeli ke bakende et généralement tout le monde a rarement mususu pe balingo zonga awa. Bref, je tiens à préciser awa que tozali justice mon de temps mususu va se retrouver te tozali chaîne tozaka pe cette information pana bakonzi bayeba pana population eye ba makamoni nezolika na environnement où il y a biso to be en proximité. Voilà pourquoi tondimaka et surtout sur tout monde comment injustice ezali to injustice ezali tozanga raté que to invité moto aloba likambo oyo ememi na plateau ya Molière Télévision. Lelo tozana kamoko oyo ezako pesa mawa puisque batu mingi bazoye bate que ceux qui bakonzi baponi yo pana yo pe ozala mokonzi ezali pana ke au servir bato yo baza pembeni na yo o administrer bango malamu ezate yo mono za mokonzi lelo oza ministre oza général oza magistrat que batio wana pana robanda o balobaka na lingala ko souffrir bato wana eza rôle na yo te soki mokonzi aponi yo atio na place na yo il faut ça le rendre surtout na en ce qui concerne la justice il faut rendre justice na ndenge mokonzi ya mboka o ya poni yo pe asengi yo eza pana ko sala musala na ndenge esengeli ka oyo tozo ambalelo et interpellé ngai après avoir pris un peu sommairement connaissance ya likambango yango wana toyambi bapa lelo na Molière papa tokobande pa na yo mbote okopesa biso kombo na yo papa bonsoir. Ah comment on a ni papa? Comment on a papa Simon? Simon? Papa Simon K. Papa Simon K. Na mono za oye yo mokote nana za na pembeni na yo. D'accord. À côté, je tiens à préciser, nous avons souhaité à ce que Papa Nka na makambo ya koloba tellement ezali grave azala assister na un avocat. Avocat aza pembeni pona ne fisque akamata à défendre, à me défendre quand il y a Papa Nka, quoique affaire une instruction, là il ne peut pas kokota na kati, il y a l'occasion carte instruction, mais puisque tout le monde ba document mingiawa, to yibite so légalement fait ou pas, voilà pourquoi tokosenga na avocat zaliwana a pesa biso kama éclaircissement en ce qui concerne problème oyo. Maître bonsoir. Bonsoir papa Nembalemba. Maître Nabingi yo, pana papa yo, makambo aiko déclaré exactement grave de façon à ce que aucun quoi assister. Je ne sais pas si vous avez comment commenter moi koloba na likambo wana. Oui papa Nembalemba kaka ndenge utikoloba ezali pasi mingi na justice ya mboka na biso. Je pense que mokonzi ya mboka azali ko sala nyonso
parce que justice ezali cheval de bataille ya mboka na ya bakonzi ya mboka bazali ko insister butu moi pona makambo ya justice ya mboka na biso mais biso tozali net biso toza ba auxiliaire ya justice ba magistrat bazali na ba niveau nyonso bato bazo concourir na justice ya mboka na biso bazali mais ceux qui baye ko funda likambu devant yo magistrat devant yo OPJ magistrat azali na rôle kaka te à construire à charge à s'occuper ko instruire à décharge tout ça la yango ezala lokola procès d'intention te papanka likambo onengo bakani ne komelio likambo nini e komelio wana mettre na kanzi wana to ke na lera ba conclusion papanka yebisa biso na likambo nini oyo ememio lelo et pas ya papa Molière d'abord oye ko sala nini awa na ya papa na ngai na za mobola et pas ya leta na kimeli kuna nazo mona makambo yo clair te be yango wana na ko kimela et pas ya papa Molière pour atalela ngali kambo oyo soja ko jiko yeba ko intervenir yango na bakonzi oyo bazolanda biso bazolanda ngai tango nazoloba awa bayeba ko sunga ngai likambo ekomeli ngai na fandi na komini ya Masina na veni Nzazi numéro 80 bis kuno na fandi na kati ya lopango toza 4 personnes ba locataire misato na bayerese na ngai moko de 4 personnes na butu ya le 7 janvier papa na ngai bayerese na ngai a monter kabale na ye kombo ya bayerese kombo ya bayerese kombo na ye ni kantoma de kombo ya bayerese na ngai azana locataire mususu na kati ya lopango wani ya mwasi na bana na ye kombo na ye Pota Élysée Pota Élysée azana bana ye bazaki camarade butu moi kaka ponginde kabula kabango sikoyo ba monter kabale na bango ndenge ki motema mabe tia mikoningo yo parce que ceux qui offrent un locataire moni qui azo s'appelisa yote bengane na ndako na yo na malembe bisa kende ko dukesika mususu tikanda ko ngai vide sikoyo ya monter pièce na camarade na ye wana bakoseli mona na ngali kamboke a violer bana na bango mais papa nka 2 minutes ozana bana boni ngai nazana na bana 8 sikoyo na tikali na 7 ndenge babo miseli ngai oyo nde ya liboso babomi tikali na bana 7 papa bon likambo nini ekomeli mwana na yo mama wana ye asali nini bon mama wana a monter kabale na ye kolobake mwana na ngai a violer bana na ye mibale ya basi mwana yo kombo ni nani kombo na ye Daniel Mute Banka azana mbula boni azana 24 ans Daniel alingo violer mwana ya bayeres bana mibale ya basi ya mibale ya basi ya Ajlin moko ya 6 ans mususu ya 3 ans après sikoyo benga bongisa ki yango abengisi la police ya Ipekina lobike na kolakisa bino force ya mbongo na connaissance yo na zanango mwana ya kokende na society yawe pa na bisote azokende na Ipekine parke ya Gombe tia na koyoka komi na makala na kosepela makasi ya kufa ta kufa na makala bon wana toko bana na likambo wana te papa banani bayokanga Daniel na ndako pe ezalaki Erlin ezalaki 23h la police ya Ipekine bato ya bengisaki yo nini no ebike eza la police ya Ipekine bo bango moko puisque azalaki na kuzena ye mu ya na kuzena ye moko wana to afanda kana ye wana te ndenge ba montaji kuna bango azalaki na ye wana tina ba area 23h yenda zaki mwana bitinda ti tango makambo wana salami babimi na ndenge na bango na bana wana na kamwa polyclinique ya pembeni bakayi kotalisa bango mbende kona wana la police wana yi la police nana bengi bango lobi nani bayerese na ngai nika abengi nda bengi la police ya Ipekine yi na 23h na 23h donc basali ni n'est pas Daniel baba memi yemba la moko bakayi batie na jeep na bango daleka na distance ya Ipekine na Petro Congo donc ça y a un intervalle à 30 minutes ata ya 1 heure te kaka pas même 1 minute jeep zawa na ba memi mwana batie na jeep bakayi na ye wapi na Ipekine likamoni ne komeli na kati ya Ipekine
nakati ya ipekine abandaki kolela ke azoyoka pasi babetaki ye epai ya bapolisier oyo bamemaki ye na dipe na nzela ntango bazokende na ye ke yo viole bana ya bato oza violere nde bakende bazobetabetanie nde abandaki kolela zoto pasi kuna na ipekine. Na ipekine asali mikolo boni papa? Asali 2 jours na ipekine. Après akei wapi? Après akei na parquet ya Gombe. Na parquet ya Gombe? Na parquet ya Gombe. Akei wapi? Parquet ya Gombe papa. Mais bino bovandi wapi? Biso tovandi na commune ya Masina. Bino bovandi na Masina? Na Masina biso nyonso lopango moko. Mais nini ekomi na parquet ya Gombe? Ndenge ya koyeba na ndenge lobaki ke na ba connaissance ya kolakisa yo. Ndaki melaki esika ba connaissance na ye ezali. Ah, mais normalement il fallait que na parquet na kanisi ya njili. Nde parquet na biso bato ya changu yango wana. Na linga kite akende kuna lubike kuna yebani na bato te kaka kuna nde azana bande kuna ye kuna kaka nde il faut makambo nyonso ekende kosukela kuna. Donc bamemi Daniel wana uti na ipekine bamemi ye na parquet ya Gombe. Ya Gombe. Wakeza logo dépendre na parquet ya Gombe te. Ye kuna nana yambie. Moto yambie kuna zaki magistrat Mayengo Kwasa bienvenue moto yambaki ye kuna. Mayengo Kwasa bienvenue. Ayambie. Ayambie. Donc ba transférer wana bozalaki wana avant que bakende na Daniel na ipekine. Mais bato ipekine bakyoka matatika Daniel bala moko bakamata bamemaki ye na IPK lokolo uti oloba mais nana asalaki ese baauditionaki ye bayokaki ye bayambaki ye wana bayambaki ye eske bayokaki ye a partir ya ndako wana babimi na ndako na bino batuni ate eloko moko te bamekaka komema nete koli moko bakei na ye bakene na ipekine na ipekine mbala moko ipekine pe akamati atindi bango wapi na parquet ya Gombe ya grande instance ya Gombe bayambie paya pour se répéter oui bayambie paya magistrat Mayengo Kwasa bienvenue nda yambie wana basambisi ye balobi nini na likambo ya Daniel tango basambisi ye ngai nakomi magistrat bimisi ngai libanda ke nazosambisa mwana na yo yozela libanda soki na silisi nde okoya tango na ye ayebisi ngake na libosi ya ba mama mibale wana bayerese na ngai nika na kamarata na ye Elize bafandi azoyebisa ngake mama oyo bayerese na yo alobike bana na ye bakokende hôpital te baza violé te bala te papa nka bokutani epa magistrat magistrat bandi kosambisa bino baplaignant nana azalaki plaignant banani bayaki epa ya magistrat na Daniel mwana na yo bayerese na ngai nika ntoma na camarade na ye Pota Elize aza colocataire na yo oyo aza biso nyonso za ba locataire epa kwa kololo bon ça se yo ba accuser nini bayebisi magistrat likambo nini infraction nini o bakangeli Daniel bakangeli Daniel eza viole ke a violé bana basi ya bayerese na ngai nika bana basi mibale moko ya 6 ans mususu ya 3 ans sikoyo kokoma wana pour que magistrat sala réquisition atinda bana wana na hôpital maman na bango aboy zela il faut ba téléspectateurs papa Molera poser la question exact bato bazolanda biso bayeba exactement ce qui est en train de se passer bakamati maman na bana mibale wana bayeba ko témoigner bana wana sasio basai na bango nini magistrat sai na bango likambo nini asengi réquisition lokolo lobby réquisition contre nani papa na ngai bana mibale wana magistrat abonaki bango ata na miso boye te asengaki te ke boye na bana wana namona bango rien kaka na maloba ya mama na bango nde ye abandaki kolanda mais présence physique ya bana amonaki bango te wana eza na compétence na ye basali réquisition ça veut dire bamemi bana wapi réquisition ya bana basi oyo magistrat asali yango te biso mama na bango aboyaki ke baza violé te baza malamu nde sikoyo alobike oyo ya mobali mwana na ngai na 23h wana aviolaki bango nyonso misatu mbala moko aviole ba oyo mibale ya basi après aviole oyo ya mobali nde magistrat alobike ndenge mama
ya bana basi alobi ke bakokende examen kuna te baza violé te oyo ya mobali ndazo kende hôpital bo mema yena hôpital ebi ke likambo aweza ya mwana mobali te eza ya bana basi oyo babakisi ndeko bakisa ayebani na dossier oyo te mama na ya za plaignante te eyiko bakisa maona leta ndenge nini ato kidi na quartier otuni likambo eza kuna eza ya bana basi oyo ke mwana nga violé bango yawe mwana mobali eyebani te pona nini nakokende oyo mwana ya mobali na hôpital osolisa ba examen aboya lobike okomema yeka kana hôpital nda seli réquisition ya mwana ya mobali wana je ya 12 ans kombo na ye kilema mbuya nde tokendeki na ye hôpital kosolisa ba examen. Ok, bakamati plaignante aye na bana mibale alobi ke Daniel a violé ki bango. Entendre et pas un magistrat. Et puis après un certain moment, baye lisusu na mwana mobali oya nani ya Pota Élysée. Yaza voisine na yo. Yaza voisine na ngai. Balobi lisusu eza bana mibale ya basi wana te. Et comme na mwana mobali. Na mwana mobali. Mwana mobali ya âge nini? Il y a 12 ans. Il y a 12 ans. Yebe balobi ke ba viola ki ye. Ba viola ki ye. Donc to comme na ba RS na colocataire na yo et comme batu mibale o ba accusé yo na mwana yo na mwana Daniel ke ba viola ki bango nyoso misatu. Ba sengi réquisition. Réquisition ou le ba senga ya batu nyoso misatu. Ba sali réquisition ka ya nani? Ya mwana ya mobali ye moko kilema mbo ya 12 ans. Mwana 12 ans. Il y a 12 ans. OK. Na l'air wana Daniel azawapi. Na l'air wana Daniel azana azalaki na sur place na parquet. Assad Migobel n'a pas fait. Bon, si je ne me trompe pas, ça fait 3 jours na parquet. Après 3 jours, Baké na yo. Na prison ya Makala. Donc, wana bino ozo de la station résultat. Un résultat bima. Il y a un médecin légiste. Likamonini est comme entre temps. Est-ce que vous voyez résultat ngo? Papa, bon, résultat yango, tozwaki yango te, mais en principe, naye kozwa résultat wana avec un grand retard. Résultat ikendeki déjà et pas ya magistrat. Nazo tuna magistrat majazo lobake résultat yena noté, yebimina noté. Ti mwana kufi résultat eyakate. Siku tangu mwana akufi tozana matanga ata ndenga fandi ti lelo na morgue wana ndana lobike ndenge mwana akufi siku ngapenda kufanda kimya te il faut na yeba sikoyo resultat ya munganga elobi nini mwana na ngai réellement violaki mwana ya mobali oyo ou bien violaki yete ndena kayiko landela ta nazo landela nazo senga magistrat resultat wana par insistance ngai moko tata ya mwana nazo senga yango par insistance ngai yeko yibisa ngake rapport ya munganga yaki résultat bimaki eza négatif. Papa nazo comprendre émotion na yo yango nazo ke mbango pendant ba téléspectateurs na biso balandelango. Daniel magistrat olbi magistrat nini? Magistrat Mayengo kwa sa bienvenue. OK. Asali Musa naye akamati atini Daniel na Makala. Entre-temps asengi expertise ya médecin. Boye kozwa expertise ya médecin tuza nangwa yango na senga ike ba assister yo na avocat maître pa na zongela yo namoni awa déjà bien sûr eloko ezali en cours d'instruction donc na kotia penza ma à l'est ezali ka panotika papa yo sans assistance judiciaire te est-ce que ba copie au bino boye lisibiso papa meme lisibiso est-ce que bozu yango ningini? Oui, merci papa pour la question Anotuni. Je pense que biso tozali ba avocat nakati ya musala na biso ezalaka régi na ba norme. Avant ozwa mukanda ezali à l'état. Basengaka autorisation de lever copie et pas procureur général. C'est comme ça que tosenga ki autorisation de lever copie pour tozwa ba pièce nyonso ezalaki na kati ya dossier. C'est dans ce sens que tozwa ki ba pièce wana nyonso oyo ozomona rapport ya médecin ba réquisition na ba PV oyo ba verbal ba tunaki ba partie nyonso bazaki na procès. Merci, tozo comprendre oza na réserve en tant qu'avocat, hein, pas na keto yambo logiquement. Il faut tous na autorisation ya bâtonnier mais awa on le dit très bien. Oye pas na développer l'histoire est en cours et ça va pas na oya ko assister client na yo pas na to banding ni azwaki ba mikanda oyo na ba mikanda oyo chers téléspectateurs et lors de zo kamwa donc ils a ba tract eza biloko bayibi yango bazwi yango frauduleusement te eza ba dossier oyo
avec l'autorisation. Il y a procureur et comment qui et pas il y a papa il y a Daniel. Tozali comment na que na PV. Oyo bantandaki Daniel plaignante ezali ba RS oyo ko se plaindre à lobby ba violer bana basi na ye mibale. Il a été entendu, la maman a été entendue. Na bana na ye ayaki na bango kuna, je crois que c'est ce que papa yebisi ngai ba entendre bango. Mais bah au cas malisusu bah dit non ils sont pas mibale wana te et pourtant la plainte est là. Et comme il s'askoyo ba violaki nde mwana mobali. Oh baba ndarango pe nakati ya même parcelle. Réquisition EKI. Réquisition Yangoyo requérant monsieur le médecin légiste de l'hôpital général de Kinshasa Gombe au fin de nous prêter son ministère et lui avons donné pour mission 1 Atala, l'enfant qu'il est Mambouya âgé de 12 ans soutient qu'il a été victime d'un viol par le sieur Mouteba Daniel dans la nuit du mercredi 6 janvier 2015. Recevoir l'enfant, etc. Donc, réquisition et Zaliwana. Nakata réquisition, médecin légiste Akamati à répondre à Pessi, résultat d'enquête naïe. Et le médecin légiste s'appelle docteur Kabasele Mputu, médecin œuvrant au sein du département de médecine légale de l'hôpital provincial général et de référence. Hôpital de référence. Hôpital de référence. Docteur Kabasele Aloïboy. Après avoir examiné examen médical, il se plaint de douleurs anales. L'examen protocologique de l'anus sommaire ne montre aucune lésion, ni hyperémie, bon, rougeur entre parenthèses, ni d'effacement des lésions radiaires. Ce sont des termes choses médicales, excusez-moi. Petite déchirure formée par les lignes disposées en rayon de roue et convergente vers l'orifice anal. Sérologie sida est négatif. Discussion et interprétation des faits. Au cours de notre expertise, les allégations de l'enfant qu'il est Mambouya ne sont objectives par aucun signe. Donc, pendant que nous avons voilà que le médecin légiste a lobby que va violer mwana wana te. Wana tali nzoto mwana wana eza na niveau ya anus na ye. Lésion moko ezate et loko moko ezola que ça peut être que esika wana batusha ngo na ndenge moko ya je ne voulais pas scandaliser certains parents peut-être balinga kolanda par rapport médical te. Bref, ba rozonga et loko moko ba violer mwana wana te. Oh toza ko assister mikolo yo moto aye il suffit ka lobi ke ba viola ki ngai. Ale bakamati moto bakangiye. Papa mwana yo aye wana bimaki pa na yo. Abelaki te d'ailleurs azalaka na maladie fete santé na ye mobimba. Sasko yo eloko nini azawa pe akoti makala mais azolo ba sasko makambo ya sana likambo nini entre makala esika batindaki na sana bon likambo ya makala na sana kuna batindaki ye tango bakangaki ye papa babetaki mwana makasi biso tokanisi ke soki bakangi mwana otie na maboko ya ba policier aza sécurisé mais comme le contraire la justice biso ya lelo soki bakangi mutu akomi soki ngulu soki nyoka ko beta ye na ndenge ya kosala na ndenge balingi ko nyata ko sala nini ndenge na ndenge yango ne wememi mwana na liwa mwana na sana ayeko kufa mwana sasiko ayeko kufa mwana zali wapi présentement wa tozo présentement mwana za na morgue ya sana esika akufelaki
et likambo nini mpona ke okunda ye papanka papa naza mobola naza na leloko te oyo ekopermettre ke nakunda mwana bakonzi ya mboka bazolanda ngai awa oyo ya motema malamu asunga ngai pour ke nabimisa mwana na ngai nakende kokunda ye ngai naza na makoki te ya kokende kokunda mwana wana soki bato oyo bakoselaki ye lokuta ya kolobeka viole bana aviole bana bazwa charge bapesa ngai mbongo ya kobimisa ebembe nakende kokunda bakonzi ya mboka nyonso bazolanda ngai scenario ya viole ekomi nde commerce epa ya bato soki kaka bamemi yango boye viole moto azobetela moninga bule mpona kofaire souffrir ye naza na eloko te nakosela songolo makambo pour ke bakodedomage ngai na ba $50,000 boye na boye nasuba baavion bamituka banini batrain tout ça neti bayeresela ngai ntango azoloba ke bakodedomage bana na ngai na $10,000 c'est que nde préparation na ye yango wana azalaki deja na mutu na ye pour ke nadedomage ye azwa mbongo ya kosumba soki baavion soki nini oyo aza nango na posa na motema na ye bongo yo sasa yo papanka yo osengi nini na leta kwaki oto lobango kama tozongela ngo pa to bandoke na suka émission na biso mwana azalaki na maladie te yo moko lobike babetaki ye kobeta wana ba lésion wana ikosalema na kati ya makala et na makala sana mais ça a eu combien de jours avant qu'il ait pas mis na sana a combien na sana ndenge nini puisque yo lobaki azaki na makala azalaki na makala bien sûr bon tango kobeta oyo babetaki ye wana ebetei kopesa ye pasi na nzoto azoyoka malamu te nde aleli tango bamemi ye sikoyo na kamwa centre na bango ya moke ya kati ya prison bamoni ke moyen ya kobomba ye wana eza te eza grave nde sikoyo batransfere ye kuna na sana tango batransfere ye kuna na sana donc nde kaka liwo na ye mobimba nde yango wana asali mikolo boni avant ya kufa entre wana ke na sana asali mikolo boni bon kuna na sana soki asali mikolo ebeli faut ezala 5 jours ou 6 jours comme ça 5 jours oui 5 jours après 5 jours mwana azali kobela te ake kokufa na kati ya makala na sanatorium na sana. Chers téléspectateurs, bino moko boza kolanda nalingi ati ya avocat mal à l'aise puisque ye moko alobaki azali musala na bango ekopesa ye te ke akomante likambo ekomeli client na ye azali kaka wana puisque tosenga ye ke client azala ye moko te mais voilà que nalingi kotuna ye problème oyo etali l'objet en cours te donc ndenge baza construire dans likambo nango tuna kaka maître mais comment ça se fait que cliente na yo ou ba client na yo baza bato ya esika nini olobi baza bato ya masina likambo oyo eyekokoma na Gombe ndenge nini ça n'a rien à voir avec l'objet comment est-ce qu'on dit l'instruction en cours toujours parler à pas le problème il y a juridiction est-ce que moto ya masina akio kamata bake ne juger ye na Gombe. Merci beaucoup pour la question. Je pense que il faut éclairer opinion parce que ndenge tozala na cité mutu na mutu aza censé aye baba droit na ye. Ce n'est pas pour rien bâtir la police de proximité, ce n'est pas pour rien bâtir ba parquet selon ressort moko donné. Donc ndenge tozala awa boy. Batu o bazali na changu liboso tozala na parquet ya Njili tozui commune Njili commune Masina commune Maluku commune ti Bansele à un certain moment tozui ba parquet général parquet secondaire ya Kinkole et Kobima ezui e bandi ko s'occuper na Maluku na Nsele on a procureur il est moins où on a payé mbote
awa nazwaki pe précaution ya Robenga procureur o ya Njili pona koyeba ke makambo eleki na masine eza na ressort ya nani eza na ressort o ya ye en tant que procureur à Njili ou bien ils ont un ressort au ya Gombe et pas un procureur au PNAPC ba salutation respectueuse. Comment est-ce que dossier est longé na ressort ya Njili ba ke ko juger ngo na Gombe. Donc le roi papa aux autres on dirait que et ça comme moko ya cop mais on a ngo tirer mal à l'aise vis-à-vis à bâtonnier na yo. Mais comment est-ce que bango va ça dépendre na bazana ressort ya nani? En réalité bango bazana ressort ya parquet à grande essence ya Kinshasa Njili parce que ezalana Baires ezalana papa Simon client na ngai ezalana mama o mususu wana colocataire na yo wana bango nyonso tu bafandi na Njili incident pe esalemi wapi incident esalemi na lupango wana bango bafandi na Njili. Curieusement ce n'est même pas la police la plus proche. Incident esalemi na 23h dans moins de 5 minutes Jeep ya ipeki nekitiwana. Donc nalingi okota ba détail te et puis je comprends que bino nyonso bozali sous l'émotion mais kaka problème ya ressort ici nous parlons droit et ça problème que au côté nakati ya likambo yote est-ce que moto oyo infraction esalamina Masina. Est-ce que likambo yo est comme na Gombe ningi? En tout cas eko koma na Gombe te. Comme bango nyonso ba fani na Masina. Ce qui par mégarde ou par exemple infraction ne salemaki na neti bakoto yo tout ça parquet à Gombe rosa compétent ya ko se saisir na yango parce que wana to bengi siko lié à commission ya infraction. Mais na kana bango eza bongote na batu bango nyonso ba fani na Masina na infraction et salemi na Masina alors c'est le parquet ya Njili ya grande instance ya Kinshasa Njili ndeza compétent pour na reconnaître na dossier oyo nyonso ezoleka na ressort Masina Njili tout ça comme na utiko nini mais ce qui dossier qui ndai na Gombe par quel miracle par quelle magie to éviter bon il faut éviter mais papa a lobby que Baires na ye azaki na azana relation na batu ya Gombe yangwana ils se sont arrangés pendant au kamata dossier ibati nango na Gombe et sika na kati ya instruction mwana wana ayiko kufa je ne sais pas papa est-ce que confirmer likambo na kazinde likambo yo komelia likambo eza ndenge wana papa eza likambo ya connaissance na force ya mbongo yango wana nde ye ko bamulanga mwana kuzi bango ba décidaki ke bakomema ye sika mususu te kaka esika bazana ba connaissance na bango mwana koyoka ngaba bamemaki mwana wana directement ndenge bakende na iwana ipekine Gombe pour que ma kalisa bango eko kisama. Merci papa est-ce que oza na likambo suka ya kobakisa concernant liwa ya mwana yo Daniel oyo ba tolo ba conseiller puisque bon réquisition ngwana ebimi kwa que affaire ngo tozo yibateni ni olobi oza mobola ya ngwana ozokoka ko kunda mwana osika sikoyo te est-ce que bosengi autopsie de façon à ce que toyeba Daniel akufeli nini puisque olobi bien que wana babimaki na kati ya lopango wana incident wana esalamaki il était en bonne santé. Bon papa nasengaki autopsie tango nasengi autopsie bayibisinga ke soki osengi autopsie il faut yo moko famille papa ya mwana ozwa charge nga naza mobola siko mbongo ya kozwa pour que na salisa mwana autopsie elingaki ebima wapi ndenge nazangaki makoki wana nde bambomaki ye kaka afandi na morgue ndenge afandi wana peli loba muzo kujiko bakisa mwana tango akomi à l'agonie mwana lobike papa kokufa nazo kufa awa eza règlement de compte mama ba yerese wana alingaki ngai na yeto bima lokola mwasi na mobali ndengai na boyaki tangu na boyi ayebisinga ke yo boyi okomona na kosimbisa yo touche ndebo ayiko botela ngama kamboyo ngana kufeli ya oyo ngana yebitina te. Papa ka ça se toujours le bas Baires na yo le bas comment on est nani ni kantoma bongo moninga na ye pota Élysée pota Élysée le même jour tango bazui sango ya liwo ya mwana ka ya wana ngo to bazali wapi bon ni kantoma akimi azaye pa ya mama na ye na Kasavubu
oyo mususu wana camarade na ye Élysée azana njili mais précision ya adresse na ye eyebanite na kati ya lopango bozalaki bato misato botikali bato boni te tozalaki bato mine totikali bato mibale biso nyonso balocataire mais ye kolo lopango na moninga na ye oyo alobaki baviolaki mwana na ye ya mobali oyo médecin légiste alobi eza lokuta bango wana bazali wapi bazali bakimi baza na lopango te bakimi mama namoni okitisi mutu olingo bakisa likambo nini babomi mwana biso pamba mwana biso asali eloko te baumie kaka pamba bakosile makambo ya lokuta balobi ke mwana na biso aviole mwana na bango toke epai ya munganga réponse ebimi négative bakanisi ke bakozwa mbongo ebele mpo babasumba mituka na avion sikoyo yango nde tosengi bapesa biso mwana na biso mobimba mpe leta etia bango loboko toza na susi mingi mpo mpona mwana na biso Ok, maman, on se reprendre comme moi. Papa, il va pas papa, mon enfant est à côté. Mon enfant est à la belle, à nyumbani. Nataka mbona tena kitu na wapi? Utakia magumu ya bure bila sababu mtoto yangu alikuwa anateseka bure na unakuwa tu mpaka baridi bibi mpaka nyumbani. Mbona wakakuta? Sasa ni mambo. Kuna sengi. Sasa hizo mara biso bimba. Kuna sengi. Eza na magistrat. Daniel. Eza na batu na yewana. Bopesa mwana na ngai. Sasa mwana ngai azakia mpa très bonne santé. Azaka maladie fete. Sale loko ngai na monike mwana ngaza mobimba bobombi ye quelque part bopesa ngai mwana na nga mobimba
bazole bapesa ngamo na ngamo bimba pe mo bakonza ngo bazolanda likambo oyo ya lwana bango ya viole oyo babimisa buruke biso mususu to banda ko sibire ndenge to sibire lelo bazolanda bazomona ngai ndenge nazolela awa mwana ke yipamba bo essence ke yasa leloko bona ba scenario ba yeresa na ngai na moninga na yelo kater na ye mususu zana yelo pango moko ba monte bona bo melanga mwana donc ndenge résultat bibi négatif ba pesa nga mwana na ngamo bimba ndenga za laki sika ba bombi ye résultat bibi négatif ba pesa nga mwana na ngai mo bimba. Maître, un mot, vous êtes très émotionné. Oui, je pense que c'est vraiment ils a pas si mingi. Namoni au tikali silence pendant que papa na maman babanda kolela. Donc tant que parents et que ça le passe. Au boti mwana na yo, au boko lié, tout ce temps ba étude à Koli 24 ans, mwana na ya liboso. J'espère que ma maman photo a évité ce qui. Ok. 24 ans. Un garçon. Ah, bon, tu es habité à venir naïe, Nzambe moko yebi, mais du coup, la mouki parce que infraction moko bimi na Kinshasa, monnaie courante comme on a viol, ce qui mutalinga régler au problème. Maître nani na protéger yo sous l'émotion, besoin de gâter l'émotion, na ozela, tozolanda la likamango, na osenga j'espère na l'action musa na yote, j'espère que on ressaisir Bakonzi, on ressaisir procureur de la République, on ressaisir maman procureur, oye ba dossier wana comme nini alors que bino bozali batuya procureur ya njili voilà avec ce genre d'abus oyo papa azako le lobi ezakop entre baires na ye ndenge bayebani na bafundi bangone bafundi procureur nani magistrat oyo ya tribunal de grande instance ya la Gombe likamwana ekomi ndenge nini na ndenge avandela ki dossier wana ekomema te mwana makala sana mwana uti okufa na lingo sala ba commentaire mingi te ngai moko nakanisi naza sous émotion eloko wana basalaka yango sous émotion te nasali mosala oyo ya ngai nasali mosala oyo papa oyo nde ende na mwasi na ye na famille na ye baza pembeni awa baye papa molie tala likambo moya kofunda magistrat eza te awa bafundaka magistrat te bafundaka officier te bafundaka bakonzi te et babola ye moko amileli mobola eza émission ya enquête magazine bakoluka biso lisusu les pouces sur la tête pana tout ça lisaka justement babola baya koloba likambo yo batelengani na ebembe wana ezati lelo ezaka na kati ya morgue papanka en tout cas beaucoup de courage et condoléances maman akanga motema na kanisi bakonzo bazolanda biso bakotika likambo ete bakolandela ngo toyeba qu'est-ce l'année vraiment eloko nini eyo ekomaki que ba perdre kabakata ya mwana mobali ndenge wana puisque beaucoup de gens ba mafia ezali mingi à tous les niveaux. Il y a la police, il y a la magistrature, il y a naebi bazokana Molière, bazokana pana ke bakanga pour la simple et unique raison il y a ligne. Lokola tozo yamba babolo yo papa anka kamata opesinga mbongo bonia wale yoye eloko te papa naza mobole eloko nini nakopesa papa naza na eloko te napesi yo pe te eloko moko te donc oyekosenga nini nayekosenga kaka likambo oyo bakonzi balanda yango ye bakosunga ngai ndenge balandaka bainformation na ntango ozopangasa yango ndenge moto azoya kolela epa na yo. Ok, chers téléspectateurs, nakanisi tozolandela yango tozanga te tomeka comment ko soutenir bandeko yo papa yo na likamo ezeli o na ndenge tolobaka à bientôt et surtout à vous. Daniel ah leo mama kuborga mtoto mimi niko nyumbani unatakia magumu ya bure bila sababu mtoto yangu alikuwa anateseka bure unakuwa tu unataka baridi bibi unataka nyumbani baba
mwana na ye sikoyo akimi nini soki azalaki ya solo akimi nini lopango ya moi si mwa mwana sali na morgue yebe si mwa ntango akimaki abombami na moninga na ye elize kota bazali bakita na bango komplo na bango pour bakomisilanga mwana bakosili bakamukanjone morgue ye nano kaki ya makangu azala mobali na ye mwana aboyi ayebisile kosimisa yo tushe lelo otisi mwana na mabele pamba leta azolo banini yeta koloni kono ya avione azolo banini wana ngakema mabele pamba wana ngakema mabele pamba azade rokote wana avione alukuta okosedi ye amana bazotambula bazotela tona ngaye baba wana azana bongo te azana connaissance te okosukisa ye sikona kimela wapi azana bongo te kimela wapi Congo ezala moko nega bumobo ya mboka eza kosolula